Oui, biso bata réseaux sociaux. Biso oyo toza ba personne publique. D'abord avant de commencer, mes condoléances na Benita Biscato Zali. Nabi ki aime nabi ki aime sous soutien nanga to soué nanga et pas na yo aime sous rango important je ne sais pas, mais vu que ça moko ya biso ya ba kroni mama ce que komelio to komelinga to ndeko mususu to ya kaka oloba. Biso bata réseaux sociaux na éviter pourquoi tu as une distraction té na zo comprendre té pourquoi tu as une angoté pas si makasi mais deux fois mato et les kakamoutouté Alicia Koum bonsoir yaya grâce vie bonsoir mato ya biso et les kakamoutouté biso to ya réseaux sociaux to bomba ba famille na biso mibali na biso ba na biso ba parents na biso poto ba zobati biso to za awa to botama ba nzete to ya na ba famille to ya awa na ba famille mais ko bomba mobali na yo soit ko bomba mwana na yo mama na yo et ate ke oza zobati banda benta ya poto nga na bino to bike banda ya poto il y avait toujours des problèmes. Aye libala na pauvre mobile na at kabiso papa nta ba problème avant na libala na ba problème ba sa mabala ba maman ba papa boya nanu pardon ba problème veut dire que na ba problème tongo midi pourquoi na famille ya papa nta na bana ya papa nta toujours il y avait des problèmes et puis les qui na privé na kata réseaux sociaux via Benita nyon surtout et na kata réseaux sociaux nana di via Benita bazan ba camarades bazan ba fans de gauche à droite vie toi Benita nyon surtout ya ina papanta na bana papanta na kata réseaux sociaux liboma bekam bonsoir papa tsa ko kufa nyonso to ezoleka na kuna eyake matanga te eyeba bengani eyeba zongisi nyonso to ya Benita na kata réseaux sociaux yaya matanga ndenge bandaki na ndenge akendaki matanga te esoki hôpitalité na ndenge alambaki ndunda akena ndunda te soki mbula ebetaki na ndenge azalaki so na live ombale kuna okufa na hôpital nyonso to na kata réseaux sociaux. Bana mama bakundi bomba la Benita héritage azu héritage te et azu héritage batikeli mbongo batikeli mbongo te atka nazima papa nta te zima mobale mususu atka vedi nyonso tu ya Benita azu mobale na Chypre pasta te batikeli héritage te papa tsa wolika héritage bande quitter matière héritage quitter matière pan Ramsey pasta Ramsey Yesu etumbai pasta mati miniature Ramsey azala mwasi na Ramsey azala mukanda te Ramsey nyonso tu ya vie ya Benita na kata réseaux sociaux bande ko na kata réseaux sociaux na baboli na biso basape ba vie privée na bango te biso ba ese oyo to sape ba bosoto na biso to mbango po nini yango kisa on a biso ba ta réseaux sociaux kana kata YouTube na TikTok to kombi influenceuse to kombi ba star na kata réseaux sociaux ekite mati c'est ma papa nta c'est ma papa nta te c'est ma papa nta te relation Benita na femme mobile na ye eza 100% bien te famille tout ya papa ya nani oyo ya papa nta bango tout balinga Benita te azu Ramsey famille toi Ramsey balinga Benita te cause ya moko mibale to misato bango tout balinga Benita te bandambu bakolinga Benita bango tout balinga Benita te pour la nini parce que vina nyon surtout ya papa na liboso atika biso et dans ta réseaux sociaux azo ma vie na ta réseaux sociaux yeba ki bat ba otala biso so za célibataire oluka oza posta un jour à mobali yeba ki ero sa buzo na ta réseaux sociaux ba famille tout ba otala biso
bako juger yo na ba o to sala na kata réseaux sociaux o bazana pe na mibali na bango ba protéger mibali na bango ba protéger ka mibali na bango yaya Benita sali libala abali mobali na mbongo pampata abali papata ba sakate bato bandundu yaya kuti mtilelo ezalaka likolo nango ba remer zobima basikola ka Benita te basaka be mission kita mata basikola Benita te na kata réseaux sociaux basikola ya bete basikola Benita te balongola musapi te balongola soki alliance te bazongisa bo nyonso na kata réseaux sociaux. Est-ce que Benita basikola kaye na yo nanga ki Benita basukola kaye to basukola ete que des poissons la mer azu mwasi ayena epoto bosota Benita na papa mbali na liboso bandiko to ba monaka baboti mwana te ya liboso apesi mwasi mukanda alongola yene na poto pa premièrement apesi mukanda baboti mwana te ce que ta moi part héritage ndambo to part ya mbongo ndambo. Est-ce que famille to papa ta boza d'accord bango tu boza motema mutnene bako supporter ndeko na bango humilier baboti te akumbi poto asali bosoto to ya mebembali ba embrasser ba vidéo na kata réseaux sociaux mwana te asali ba rand papa ta finga mitia koti mabele mafinga docteur afingami azuma par héritage soki ya mbongo apesi. Est-ce que famille to ya papa nta bango nyonso tu bakoza d'accord secret veut dire via Benita na ba mbongo to mbongo te muswe muka lobaka batikela yenga mbongo te bazongiselinga boy nyonso tu ya Benita na kata réseaux sociaux na yo nanga tomonaka so balingi mutu bapesa mutu conseil bokarisaka babetisi te porte peste comme lelo ye monta fungoli porte yo ye moko biso tu bafinga biso na kata réseaux sociaux biso tu toka penza passa mafinga emsunga za ngo chaque jour te mais ta pa Benita biso wa esto fungola ngo porte to fungola porte mais ti lelo to finga maka bomona pe acharnement na biso na kata réseaux sociaux to vandaka kimia to kangaka munoko po to zaka bazoba te to yebi force na silence okanga munoko toyebi force na silence wana ya kokanga munoko ya koloba te tozo acharnement plus de 2 semaines YouTube mobimba apaka pauvre Angelica nzamba kansata bane bisika bazali pardon tozo acharnement ya ba mibali ba mama to finga ma plus de 2 semaines mais to kan na ba bonne bango tout ba mataka biso mapeka boye bata TikTok boye bitema bata YouTube ba mona ba viva yango metokanga munoko ya beolingana na mobile na ye na bosoto nyonso tu ya mobile na ye na kata réseaux sociaux aza mukanda te azaka na Chypre e aza sans papier e alingo Benita pona mbongo e azongisi boy na bosoto tu ya mobile ya Benita na kata réseaux sociaux po yo nanga te ba kyomba Benita aza mukanda te azaka soki na Chypre mwasi soki mbosa balie nyonso tu na ni bango moleti utunga na yebi Benita kana kata réseaux sociaux niko solo na téléphone na yebi mais ça venait taper via Benita ata moi sur 10 ou ata moi 4 na ba pété o za solo Benita troisième te Benita deuxième vers nani ya Ramsey pardon abandi zemi avant je non zemi Ramsey arrête de moto ba droit de réponse muto barando muto matalana oui pour Benita azna ba pour biso ba mongo bangala toza mo eloka ba ya molo lendo wana muto toza mongala biki mo bangala ndambo to ka mitema minene mutema polele momo eloko mukeba ya orgueil wana tozaka nango Benita nyonso tu ya ye na réseaux sociaux to yebi to mona ka totalaka ba page bakatela rabiso ngo ba page bakatela rabiso ngo Ramsey aozwa zemi ya bandi zemi na baranda papanta oazaka nango ya bato papanta eye aw ebati ekangie esangisi na Ramsey na tito ikona ala zemi bapesi nombre de mois ala zemi mwana za kizengi wana kaka Benita
ndeko moko azaka na TikTok akomune kimi ngai na tio tu vidéo na deuxième ou la première page na ya TikTok na yo na ngai e maki ba remer awa Benita boti batu mususu aboti te Benita boti aboti te chaque étape a Benita nyonso tu na mona zemi oyo na ye moko kolo zemi moko kolo mwana azofunga ba porte ya ba yini ya banguna parce que vie zemi eza entre la vie et la mort mombala tiaka na eka zemi avai na ye mais biso basi misu akendaka na mama na mwana musu mama kei mwana tikali mususu mwana kei mama tikali toyebi yango esala maka likolo nango toza babantu batu mususu coutume eza na force de prière pour coutume ezwa ote pour coutume elanda ote papa taza moto bandundu yaya tolongwe tozo ko avancer abandi zemi na ye na rando abandi zemi amataka avion akitaka abandi zemi na bambwakela abandi zemi na ba droit de réponse abandi zemi ya kita mata zemi problème si problème pour moto protéger likambu na yo moko fo camarade te mutu te yo moko kolo likambu ndoko protéger or na yo likambu na yo réputation na yo afungoli porte rando ti basike kungo bima aza mona kizengi akobota mona kizengi aza mona kizengi akobota mona kizengi nyonso tuna kata réseaux sociaux ba fille soki be ba star soki be influenceuse soki bino to soki be biso nde makambo toyebi te bandeko na michaka na kati biso nde makambo biso nde ba star balobelaka nde biso so alobeli yo mwa 2 semaines wana na olesa YouTube moi tenga ese na olesa YouTube nga na olesa YouTube ambiance wa mal likona ngota kineta nini moi sa zemi parce que ozali courage yaya bisiko ozali penza courage nzema pesa mutu force apeso Benita tapotelenga ikaba ta TikTok bata YouTube tilanga ba j'aime pardon s'il vous plaît to vandika boelelo Benita sangoyeke mwana na ye akufi nani amemira sango wana parmi batu na ye ya rando boyoka bien parmi batu na ye ya rando pona be ni rando ambi parle amal na kati par na ngai na lekinzela batu na ka ya rando mutarando yeko confirmer na monoko na ye côté ya papa soki Ramsey bangonde bapesa ka ye matière ya Benita et ya mai ninga na rapamba teo kota Ramsey nde bapesaka mutne ya rando pe information ko bota Benita teo so mona kufi fa ata kota bato ya solaka na bango bakatna relation bien muta bien information ya Benita mutne ya rando et puis exactement mona pas bota miti mona bimaki abimaki bien te na faible bobika ko bota na poto so nzamba décider mona bika obika na meti na poto awa baza makasi nzambe mutapesaka nzambe mukazwaka nzambe za na bitumbe belé biso ko samba vie de prière mukie vie de prière eza mukie na kata réseaux sociaux oyo na ba sorti nyonso tu ya batu na biso ba kroni mama na ba kroni tata na ba abonné na ba page ya YouTube na ba page ya TikTok na ba page Facebook toyebani bandi toyebani famille toyo famille na famille na totem na ya coutume toyebani bilongi teo saka kuna na 3h na 2h yo yebite osali rando ya msusu na 19h na bolembu na faiblesse vie de prière mukie sola kine wana obeta spirituel na iti toyebani te yaya batu msusu afinga batu na kimotema mabe penza okufa penza soki ya ko remplacer na famille na to yebite na YouTube tosaka banalise msusu ya maye na yebite to gagner nini likolo nango toko ganyaka nini likolo nango yimo pe la consonner kolo likambo
kofungola porte na kofungola porte ndeko mwasi alobi boye azwi information na source moto apesi ye famille ya mobali ya Benita Ramsey asukisi na suka soki bomi kofungola mbanga batoto apesaki ba matière ya Benita kote ya famille mobali ya Benita aobimisa ba preuve obiki ba kondima mebele o nga na registraka te luvuno nga na registraka batu te luvuno parce que soki ba kanga ye il faut se protéger ezanga été très songolo par la yeyo apesaki nga matière po o eza via mutu pambi bandeko babatu na rando ezina ndeko na mwasi ye penza kanga pena Benita catch pe to ayaka nango apparemment entre guillemets pour nga mutaska na TikTok babilanga c'est toi lobaka par soki sur 10 8 c'est ya solo Souda koko tâtonné mais 8 c'est ya solo. Elle a bien précisé, hein, et pas bêtisé. Ce que la famille Ramsey ba wangani a une ba preuve, o bango moko ba pesa kenini ba matière. Veut dire il y a quelque chose. Na se o e batami. Na famille tout. Ya mi bal so ya basi bande ko tout ya mi bal na biso balinga to famille tout balinga biso. Ezaka na mutu moko lingao te. Bente to mona ta réseau ce soir a son sur les Ramsey. A fungula la caméra, le grand taliboma aya finge lelo, le naton aya sengi pardon. Ramsey pas fungoli porte. Kola la basi poso. Ala la basi ala ta chassete poso. Sans se rendre sans ou a poste na ke moi sinaye ana zemi. Ya ka mingi potote. Po mukande zate moi sina mataka ba avion akitaka amataka basaka ba faire pour moi la pe fakola a senti beta moi affection papa moi ça zemi mata avion na secousse tambola kitisa bassin ya mutu na mutu to na bassin ndenge mokote lelo oyo ndeko mwasi mwana trésor na yo parti no ya nzoto yango ekei au saisir opportunité pour anine aux qui la première au fond la porte na yo bino boyo ka nous peut conseiller bino nous arrande bastar mais douleur zo ka lelo eza douleur anga été même les camarades a bengi wa fortifier yo to akoyo ka pasi ndenge zo ka pasi wana te na ebité baba soki moi ça zo kola akomaka moi mayele mbele nda kola kate mais biso ma réseau sur to kola kate par rapport à quoi Kap bacha bisoka ka poba lobela yo en bien ou en mal ndeko mwasi bisiko zali ndema pesa batu makasi na courage wana apeso penda force wana je suis sûr bato belé babenda ki o matoi ozaki likolo bato wana swanisa yo bazaki na se bato yo be bonoko swanisa bango bazaki na se likolo nango ozaki mibale likolo nango etatam na bango oyebaki yango pete omakaka kinganda ye ajembela kombo na nga pona fula ye ajembela kombo na ambien wa mal o fula ye na bututu na tongo ye vers yo papa quoi ayebi ko na zemi mazo tika ote ayebi ko na zemi azo ko attaquer chaque jour yo mo bisko o fungula misuti netinga zabo so azna hôpital boyo bandeni yango so matière moto ya le bata mwamba mi balé po oyebité emsum to fingas na Amérique etana ye oyebité emsum to fingas na poto na France etana ata fungoli caméra ko répondre etana so na za bonza hôpital okoyeba ndenge nini so nga extra bonza na hôpital yo koyeba ngona ndeni to ataka baninga ta mwa mukie to ataka baninga na mwa modération na mwa diplomatie pour yo ont besoin visibilité aux ont besoin actualité aux ont besoin kata mwa par noir gâteau mais na mwa modération ya muke kaka ya et c'est le côté juste les réseaux sociaux matière ya na ngotongo midi poko atote sanga na ngo bisoté ata c'est les 2 jours et 3 jours une semaine ça beaucoup matière écoute la biso kaka matière kokota biso zanga matière te 2 semaines au matière au 3 semaines jamais moi matière muninga moi modération moi muke la famille tous arabinimité so ya tutora ba camarade to panzana oui c'est bon mais nous en de kavina auto de kavina ngate
bomeli yo mobali te obomeli nga mobali te toyaki bacamarade misu baka basoldat soki mpe basoldat soki basoldat bango baka bastar baka na basoldat soki basoldat oyo babundelaka bango me ate okaboye basoldat tango eza bitumba te bobomani te boyibani pe te eloko nini soki ozwi kama moninga neti kaka nabetaki 2K il faut nakoma na 3K nabetaki 3K il faut nakoma na 5K etumba ya applaudissement bokamoni bandoki biso biso ndoki awa toyebaka teke ndeko mwasi azalaka likolo na suka bakanga biso ndoki bakamoni bandoki bakokanga bino bandoki bakokanga bino bandoki yaya bamisu babotama ya kindoki na bango basa bango delevant c'est bien te eza ko se manifester na kati na kimukolo ye moko la pensionner fi de prière muke mo ayeba ezate mutabongo sana na erando mutabongo biso biso ba ese oyo bwa kelo jeton ba chrétien yo ba peso kombo so yo ko répondre te vedina la zoba pour na tambola na velo ça de makolo maître kutute assigna maître élève assigna maître nga kutu yo maître te pona signolo nezangi na pe na monoko ata moi 10 personnes beaucoup pa otalanga parce que si yo répondre te vedo za yuma oza zoba pe répondre na matière nini muto fingo matière à vie na mo ko fona o caméra ko répondre ça droit de réponse na benta zaki sagité si on va ça analyse on sorti bagage moko ya bato mayele quand tu ne bakata oye maintenant oya vie na yemoko personnel akoko ko rapport wana te bana etapa papa nta ti aye na ramisei afungula porte na yemoko benta yemoko lingi yo fungula porte na yo moko fungula porte bitumano surtout oyo oza barando mokili mobimba oza aimer mukie faut se protéger bato tina so balinga bango bino te balinga soti bino pe soti yo pete biso biloko wa solo toza emete biso ba esi balinga ka biso te kaka pamba boye oseli mutu eloko te y compris toi Benita tu n'es pas aimé il fallait être trop sage il fallait oser apina trop beaucoup même sage soko batama ki Benita o salate be mission na okara ya moi mukie o yeta 2 jours 3 jours pour regarder toujours au dimanche ya page na parce que o sala ba publicité na yo ko sala ba publicité em sofani moi mukie o koti moi live na yo o bombi na yo longi na yo o chi moi nzembo moko boye o bombi na yo longi na yo to chi na mulili na yo o tena ba fan no bazo mona pe nous ba star ba fan no bazo mona yo o se moi mukie o kina yo so o koti rando droit de réponse 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 mutona na force makasi moi ça zema ganga raté moi ça zema zara stressé té azara nerveuse té moi ça zema silikaka asilika katé moi ça zema silika katé azara nerveuse té moi ça zema zara tout en colère té